magazine vous a été offert par Am Design et Construction. Il est donc difficile d'apprendre dans un environnement poussiéreux causé par la plupart des marques de craie. C'est pourquoi nous avons créé pour vous Adecholk, la marque de craie qui vous aide à passer au niveau supérieur. Adecholk est le choix ultime des éducateurs et des élèves qui n'exigent rien d'autre que le meilleur. Grâce à la formule de haute qualité d'Adecholk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent. Adecholk est conçu pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. Adecholk, la qualité, c'est nous. Bino balandi ya magazine communication na lingala facile na bike botoa liboso betandoike na bino pona kolanda magazine kitoko pe elengi magazine de proximité o esala rabino bien kitoko gu oyo wapi avec le cardinal de la presse congolia Aristangu yeyo nazana bino na kotika bino te pona linga rabino mingi ba téléspectateurs na ba internet nyoso o bazota la biso na o bazo commenter toza bino Aristangu yeyo ekeyo oui. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance. Mon collège, jeudi 26 septembre 2024, président de l'Assemblée nationale, Monaboka, le pacificateur Vital Kamerhe, Ayambaki Bongo délégation et collectif, Yaba professeur émérite et enseignement supérieur, paix universitaire du Congo, ils a dirigé dans le professeur émérite Maleme Tambandiak. Nakati ya masolo na bango, professeur émérite, sollicité par le président de l'Assemblée, pe chambre basse et parlement la biso, na likambo etali amélioration et conditions sociales na bango, beta qui c'était na likambo. Il y a prise en charge adaptée na statut na bango. Na déclaration na bango professeur talisaki revendication locale la rémunération qui vaut na ya professeur ordinaire majoré na 50%. Logement, moyen ya mobilité, accès à soins de santé pe voyage scientifique. Pona kozwa satisfaction na démarche na bango sengaki intervention ya chambre base ya parlement pona ko rétablir droit ya 350 professeurs émérites congolais. Mwana mboka Vital Kamerhe n'a pas naye assuré komema revendication na bango na attention ya exécutif national pour obtenir réponse moko favorable na bosengi na bango. Affaire oyo, ils à suivre. Autre bakite tolobi.
Yo, oui. Ouverture la première session à la commission technique mixte il y a RDC Soudan du Sud n'a mise en place dans cadre juridique pour la gestion commune et bon fonctionnement il y a frontière RDC Soudan du Sud. Na il y a climat et amitié, il y a cordialité et il y a fraternité des vice-premier ministre et intérieur, sécurité décentralisation et affaires coutumières, de asala ki bongo mokole ya jeudi. Ouverture il y a commission technique mixte na likamwetali ba frontière. Ba misala o ezo salema na cadre ya gestion commune ya frontière RDC Soudan du Sud. Na mikolo oyekoya. Ezo visé ko ça la mise en place juridique portant création et fonctionnement ya commission technique na matière ya ba frontière ya deux pays. Mais ba ko élaborer calendrier conjoint pour la signature ya protocole d'accord entre ba responsable de la sécurité ya ba pays nyonso mibale. Boye ba que frontière RDC Soudan du Sud eza na ba longueur ya environ 787 km eza exclusivement terrestre. Frontière oyo ezalaki délimitée mais jamais démarquée. Eza régi na régime ya neutralité ya le 12 mai 1894. Yango nde ezolakisa volonté ya ba deux chefs d'État ya RDCP Soudan du Sud komo na ba pays na bango ezo vivre na kimia. Ba travaux oyo ebandi le 26 et kozala clôturé le 27 septembre oyo yango nde kosila. Yo. Oui. Ministre ya Transport, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba a réceptionné 21 nouveaux bus na Société Suprême Automobile. Nde ate yango mbala moko na disposition ya Société de Transport du Congo Transco na Mukuse. Po emeka ko contribuer na likambo etali transport en commun awa na ville ya Kinshasa. Longonya na yo papa ministre likanisi ozwi eza kitoko makasi. Po degré population kinwa koma konyo koma na likambo etali transport
transport, pardon, il faut tolukela yango kombo. Population koma kobeta ba trajet ya mulai na makolo. Système kaka lokola zosala footing. Nzoka eza pona manque ya transport. Bongo kutu likambo etali demi terrain wana kutu pardon, ba chauffeur bakoma kobeta yango dada. Yango wana papa ministre ya transport bakisa lisusu ba bis koma ebele. Po soki ba bis ya gouvernement eza nango ebele na nzela, population moyen banyokoma na transport eza te. Ba transport privé fier ekosila bango. Machi oyo tokoganga nanu te wo. Tozo jimele yango po eza nanu mulai. Boyete heke yo oui. Phénomène kuluna to ebite soki ekomi nini vraiment awa na mboka na biso. Yango to pesa faute epa ba parent to epa ya nani. Eza pasi komona mutu ozwa machette okata muninga na yo mutu boye. Yango bakomaka na esprit nini. Botala bino moko degré bana kuluna basasi mutu kuna na Kanluka na quartier 5 bakoteli batu na ndaku likolo ya kozanga mbongo bakati bango lokola banyama ya zamba. Pesi pe mawa vraiment. Oyo nyonso eza manque ya courant pe manque ya sécurité. Ya makasi kuna na quartier 5 na Kanluka. Population ebeleli au secours na ministre ya justice Constant Mutamba atalela bango likambo oyo etali kuluna. Po bazoko vivre na insécurité moko ya kosakana te. Papa Constant Mutamba sala musala na yo. Changer ata méthode pona bana kuluna oyo ezosila te phénomène oyo. Poto yebite soki to benga yango kombo nini. Pardon, match oyo. Tozota elango nanu. Mais quand ko changer méthode papa ministre ya justice, pa boye, eza kitoko te ata muki. Heke yo, oui. Famille Misende a famille na Mokuse o ezali association sans but lucratif et comme na président Misende Adelar et longona magazine CNF bakendaki ko rendre visite na orphelinat Pauline Albinos na cadre ya ko apporter soutien na bango na bandundu o to bengaka albinos po bango pe baza bandeko lokola biso na muke oyo bazwaka yango basepelaki kobola yango na bango toujours na cadre ya kosunga baye bazangi boyoka bino moko ndenge ye moko président ya fondation a famille Adelar Misende ndenge alobaki Jonga osenga merci mingi na encadrer na bino surtout oba ko encadrer bino et puis merci mingi pour to ebike vous allez na kati ya famille et to sepelu kwa otala bino bana na biso ebike zalimba na liboso mais vous allez sukate OK oui. Et là to lingo senga na bino ke pour bonde la makasi, ok? Pour avoir l'habitude de prier et surtout qu'on linga ko tanga so mingi. Pour lobi na société boza la bato amitu maele makasi, ok? Ndenge ordinateur lobi ke parmi vous les boza boye, boza na ba prophète, boza na bataminene, o lobi ba otombo la mboka oyo. Ok? Oui. Et boza la vraiment la courage, boye ba ke toza biso sur la famille, pe to lingi bino mingi. Ok? Na yango ndenge ka magazine ya proximité na bino mesala ko assister bae bazangi bazalaki wana mpona ko accompagner fondation a famille boyoka bino moko ndenge DG ya magazine CNF Aris Tangu alobaki mpona ko encourager bana toza ensemble komo la bino boza bandeko na biso en tout cas na pesa bino conseil moko boye moni makila rouge soki bakati azoki awa abisa makila ya couleur ni soki bakati nga na zoki awa abisa makila couleur ni soki toza biso nyonso bandeko soki toza biso nyonso ndenge moko toza se comprendre hein? Donc biso na bino eza te ke mpo naza peau noir toye poza boye oza albino ozolobaki yo te nga naza négligé oza négligé te oza utile na société tomona bachampion mwimba Texas ati toyebi non tomona bato ebele basala makambo pasteur Wallo comprendre awa nde toza boye nde toza na bagrand top de Dieu bazali awa
Nous avons ba ministre bazaliao. Nous avons ba pasteur, ba prophète amine bazaliao. C'est un peu nalika monyoso faut toujours quoi ce sakata tanzambe ndenge Bible lobby, c'est lui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Yango prophète chancelier lema azalaki wana pona koloba moi le loba moko na cadre kaka ya ko soutenir bana boyoka bomona teke po bovandi sika moko bino ensemble. Amen. Nzambe muta permettra makambo nyonso longo na famille ozalaki mutu musu po ma pe famille bwaka yo mais fondation lokoti yo. La fondation eza famille. Batu ba kotala bino baza ba papa na bino baza bandeko na bino. Donc bomi mona pamba te. Est-ce que tu comprends? Oui. Lobi pe bokozala batu. Moni oyo bazo sela bino lelo. Yango pe bino bozo maele lobi tongo bokoma batu. Bino pe bokosala kaka oyo basalela kibino. Batu ya boendi tolukaka batu ya motema malamu oyo babesana kosunga loko la président de l'arme Misende elongo na molongani na ye mama Claudine Misende. En tout cas toboki bino ba fleur bokende liboso na ide oboza nango. En tout cas bokende liboso na initiative obozwi visite lekaki kitoko yo wapi na ese bino Chitunga. Wow opesi mwamba boy ambezalaki au rendez-vous ya dega a famille kende liboso umela lobi eleka lelo nenga Bible lobaka oya kabulaka na mabola akotaka nyongo na nzambe macho yo guo wapi Chitunga. Wow ekeyo oui. Sous les instructions, il y a gouverneur Daniel Bumba Luba qui misala ya coup de poing et ont continué kaka sous supervision, il y a excellence Edi Ieli Molangi awande tozolo baboye tozana presse Kasavubu précisément na ngambo ya ngiringiri bozomona ndenge bazo kire ba terrasse na ndenge ko sakana te misala ezoleka kitoko makasi na impact pe idéologie na na ebisa kiyoke Kinshasa ekobonga te ekobonga na ndenge ko sakana te goût pe fraîcheur Juliette FM bazala ki wana botala ndenge misala ezokende elongo toujours fraîcheur coup de chapeau na batomine nemi balé o bazo sala Kinshasa ekende liboso l'excellence Daniel Bumba pe vice-gouverneur Edi Ieli Molangi otali na ngambo ya Selemba utope na presse 24 kuna lisusu misala ezo sala makasi na ndenge ko sakana te ko banda route ko bandeta venir loya tio kita okoma oleka venir prison nyonso wana misala ezobeta madada kitoko tikala yebisa bino population bazobetela bino maboko na ndenge kosakana te po bozosala mosala oyo po boza bato ya terrain po bolingaka terrain boza toujours proche ya population kitoko pe elengi oyo wapi coup de chapeau na le gouverneur Daniel Bumba pe le vice-gouverneur Edi Ieli Molangi papa social de la République Kinshasa. Ezobonga nana ebisio ekobonga te yiyi eke yo oui. Tozali na commune ya Gombe, commune oyo evandisa ba affaire nyonso ya Congo, commune ya Batambongo denga tolobaka. Mais ya kokamo eza commune ya Gombe etondisami na bato ya maboma. Nombre na bango komi ko inquiéter ba habitants. On dirait moto soka be liboma résidence na ko makande Gombe. En plus batambolaka esika nyonso balingi lokola l'état ignoraka bango, ba mizolaka bango moko en charge. Bazaka toujours accompagné na ba charge na bango ndenga ka artiste Fabriga Sayembaka moto liboma azanga jamais koli soki atamboli nango te sekatiki yango quelque part misusu bafandaka na ba place publique to ebite soki bamonaka ngo lokola sala manger to penini to bosanaka baza ba congolais bavivaka na abandon total l'état na ba famille sundola nango bango yango ba ONG ba église bo pensaka na bango te catégorie oyo eza vraiment négligé boza na droit ya ko bénéficier na encadrement ya l'état bata maboma misusu bakoma amusement ya batu likolo ya makambo basalaka na nzela misusu kutu bakoma na bango komenase batu na nzela moya ko avenue oyo ezate boyebike awa mutaliboma asotelaka batu na santé publique toza kaka na CNPP oyo ezalaki réputé na ba médecin ya solo pe na ba matériel na bango mais nikolo toyebi te
taux ya bato maboma eza croître du jour en jour kaka na capitale ya RDC. Foto ebake bamisusu baza na baproblème mentaux oyo tokoki kosoigne pe kozongisa bango na société. Misu baza inconscient pe irrécupérable. ONG bazokipaka na baorphelin ya sida. Toza pe na ba centre handicapé physique CNPP na centre Kinkole bango basokipaka na ba déficit mentaux. Nani aza censé ya kozoswa na bango bakonza mboka botala pe kana bango surtout basa ba congolais botala bango ko gouvernement bimi boko censé batama bomo nyonso ko tolobaki te tolobi yo oui. Mama potinda bana na bino na centre de formation kitoko Golden Apex Football Academy Gafana Mukuse. Awa bana bakozala bien formé na domaine na football ndembo oyo esengo te bijou monene. Monsieur le président Adelar Mitsenda Telibiso yo communication centre de formation na biso déjà et démarraki lelo ezaki première sortie na biso bino bomonde la bana baye ba parents oyo la bozala na ndaku botinda bana baya bakozala na cadrement moya bien leur sérieux ezali en tout cas c'est du sérieux bato sepeli leur lelo eleki leur dans les bons soki oza na posa okomisa mwana yo oyekaka awa na terrain à Sosa na Kasavubu leur okozwa ba disposition nyonso eza na terrain. Tala mwana mama oyo tikali na ndaku kima na lombango deja ba inscription bandi baboti botinda bana na centre de formation Gafa eza na 3 catégories kobanda 5 ans tina 16 ans baboti bokima na lombango pona mbongo mukie mwana yekoli ndembo oyo ba fitir Mbappé pe ba Vinicius pourquoi pas Cristiano na Messi belinga mpe abimiawa kitoko yo bien kitoko makasi qui dit mieux hakeyo oui. Inscription DG banda si e banda kala kuna na collège Johnny Rita kitoko pe elengi ba parents botinda bana pour inscription eza en cours kuna bazo komisa bana na bino kitoko pe elengi na Johnny Rita le berceau de savoir kuna soko koti mutuna eza polele ekobima plan na mayele ya kosakana te pokuna na Johnny Rita kitoko pe elengi ba parents botinda bana na bino bakoye kolana nenga kosakana te po ba professeur ya très qualifié bazawana oyo bazopesa bana na bino éducation ya malamu enseignement trop peu professionnel hekeyo oui. L'église centre de miracle oyo kumamaka epa ya libi pour faire des nations chancelele malito ipeli so ya nkolo baso bengisa bino na ba culte na bango kuna miracle enseignement na ndenga kosakana te soko koti na ba problème okobima na solution chaque mardi ezalaka culte de délivrance bandaka à partir à 12h kino 18h chaque vendredi ezalaka culte prophétique oyo bandaka 17h30 et silaka 19h30 pe dimanche ezalaka culte d'adoration boya to sanjola to pe to kumisa nkolo to matisa mafuta na ndenga kosakana te otuni ya gisa to miracle ezoni wapi musika te na avenue Kasavubu numéro 90 immeuble Cam en face ya école Galilée direction Chaba oza Mobiba ekeyo. Tomina suka ya magazine communication na lingala facile ni nesilaka te musala lelo esili ngala bino tokutani mkolezali koya kimia omabota mabimo ekeyo oui.